s'il vous plaît. Ndenge basala itilaire neto sala kombo ya Etienne Tshisekedi parce que c'est une famille démoniaque. Ils ont trahi Mobutu, ils ont trahi Mouzé, maintenant ils ont trahi les Congolais. Il faut pas que bangunyo soba galbanda dans le binde ngala petit kel ngona ingeta. Merci beaucoup papa pour Pepe Mokonzi. Alors ndeko na biso fumu. Papa il pose là wana pour la monde peut-être Mami Kon. Non, OK. Papa Fumu boza comme Papa Fumu Losako. Bote papa. Nayoki bandeko na biso nyonso balobi. Donc vraiment ezo sala passe surtout tango tozwa ki info ya mambu oyo ezo deka. Donc ça fait déjà des années to yebi ngo biso nyonso. Mabe na biso ba congolais to bossa na kande facilement. Moi je me rappelle na 2018 tango bazako organiser ba élection na bango parce que nga ba élection na lobara yango et koki jamais au changer eloko na Congo. Parce que ce qui totali na ba élection na tudi bandeko mususu baza awa. Banani oyo Maman pardon, Tinda demande du sous, on dit na matiso. Na tuni bandeko oyo baza banani ba financaka élection bomona tokoloba ba européen ba mindele. Ba mindele yango pe toyebi bango nde bazo empêcher développement ya mboka na biso. Ba guerre oyo ezepa na biso eza ko aider bango po ba bimisa ba minerais na biso illégalement. Mais okomona na ba opposants soi-disant parce que nga na Congo na lobaka ba opposants bazalaka te. Bango tout oyo wana baza déjà ba vendi ba somba bango ba teka bango. Donc ceux qui opposants soi-disant a zone di makokene na élection. Ceux qui déjà biso moko peuple to yebi déjà que ba élection wana et ko pesa. Donc ba opposants wana bazali na bango s'il vous plaît papa. Donc, ba opposant wana baza na bango tellement vendi, alors ba roya na bango ga pona ko distraire. Bandeko mingi balobaki to meka Chilombo parce que azalaki mwana ya mboka. Tobosa na facilement. Tango déjà boza ko mona Chilombo avant élection na Vital Kamerhe o biso nyonso toyebi ba rôle o ye a joué to o ye a jouaka pona souffrance na biso ya Congo. Et ça n'a vraiment pas si. Au moment le même batouango lelo, bakomi lisusu contre Félix Yango, mais lobi to yebi batouango na tout ça la rapide de fois ba débat na bango na ba panel awa. Soki toke côté mususu na o papa peuple mokonzi ya uti koloba. Soutien et pas yananga et pas nanga. Naza contre pourquoi parce que toyebi ba accord posant voix Félix Tshisekedi toyebi pe ba accord oyo nanga a signé na bato bazo soutenir yete to soutenaka Laurent Désiré Kabila à l'époque ba problème mususu toza nango lelo eza ba problème o Laurent mais la biso ba accord oyo yakendaki ko signer na bato akendaki ko signer na bato ba accord wana lelo toza ko payer yango donc nanga éviter nanya za na sima na ye ba accord nini oyo ba signer parce que bakoki ko promettre yo pouvoir voilà. Mais toyebi échange na yango te exactement c'est ça le problème de l'autre côté na Kisasa nga na tikala jamais kozala pour Chilombo nazala déjà dans le contre papa na ye et natikala kozala pour et jamais pour Chilombo et bato bazala pour Chilombo lelo malgré ba changer na bango ba veste mais problème toza nango awa et bango pe bazana sima lelo pona mboka na biso tolongwa na problème o toza nango eza kosenga population nde aza solution ozana voix ya président RDC hein. Maman, na yebite parce que ba yebisa nga mais na yoka nga. Boko kani onje pe Félix yemo mutazoloba. Donc problème na biso ya Congo maman accent. Moni problème na biso ya Congo ezali ngana lobaka ezali ni élection
eza ni rébellion parce que rébellion ezalaka nango te. Problème ya Congo ezalaka soulèvement populaire. Ko bengana nyonso o bazana kisasa nde eko permettre biso to trouver solution. To bengana ba Rwandais Obengana na no gouvernement nyonso ba Chilombo na ba o nyonso baza siéger na parle bango tout. Parce que Moutou Chilombo ça fait combien d'années déjà? Asali mandat na ye ya 5 ans au deuxième mandat na ye et logo ya malonga asali ta prometara biso allemand d'Afrique. Tomoni yangote a utaki ko yebisa biso awa soki kaka ba toucher congolais moko a ko réagir. Si lelo na tikali ko yokaete. Si lelo mutu moko atikali ko yokaete. Donc ezo sala vraiment passé. Peuple congolais tolongwana nous na sentiment. Lelo ceux qui otali même niveau oyo ba memi peuple congolais po basala oyo bazo sala lelo. Ezo sala vraiment passé. Ngai lo na sengaka il faut koluka ko sala ba effort. Il y a koluka ko faire comprendre le peuple congolais surtout oyaza sur le terrain parce que mingi to mona rawana ayi baye bagana bango mambrile kaka biti ya guerre ozarana kivute bayo kaka guerre mais baye bité réellement qu'est-ce qui se passe banani bazarana sima parce que Congo wana tozana ba pays et belé oyo bazana est na mboka na biso pour na pillage. Donc tozana ba pays et belé donc solution eza nango ni nanga solution eza nango ni Chilombo solution eza peuple congolais oya kozala courageux lokola Ibrahim Traoré lokola Assimi Goïta lokola Général Tchani 3 pays wana. Laurent Désiré Kabila azwaka chance malgré ba accord o ba signaka ceux qui azalaka courageux avoye ko sala même nenge 3 pays na uti ko tanga basala ki. Donc eza vraiment pas si makasi na komona mambuzo leka neti lelo tozo sepela FARDC boyena boye eza lokola mutu aza maladi. Ouais. Au lieu de traiter maladie, mais vous avez ça calmant. La famille tapote s'il vous plaît. Les autres mutu azoki pota na lokolo azoka pasi bo pesier antidouleur mais vous traiter pota wanate parce que ça fait plus de 30 ans. Ce qui Chilombo azala ki sérieux. Présence ya MONUSCO na est ezala pona nini. Ce qui ezapona ba protéger ba intérêt ya ba américain té. Les lots de la membre infiltration. Déjà présence il y a ONI, il y a MONUSCO na Est kuna. Position ya FARDC. Nani ayebi yango teke mutakala nango. Même ba MONUSCO wana ba jouaka rôle ya koteka ba position ya ba militaire na biso na Est kuna. Exactement. Président et gouvernement na biso en place ba yebi makambo wana nyonso. Basala ke lo côté parce que baza complice guerre oyo ezo arranger bango guerre oyo eza pe ko arranger ba rebelle. Tapotez s'il vous plaît la famille, tapotez là il fait qu'on fasse d'abord tapotez pardon. Nazongi si malobe pa na bino to tambusa yango na rozonga lisusu parce que na sala lo mo vite fait awa nazana ebele ya koloba nazongi si maloba e pa na bino. Ba ozana voix ya Félix hein. Mais tous les Congolais sont en avoir na eza mabete déjà ezanga accent na lobby déjà ceux qui tout le monde ni déjà libanda ya mboka to yebana déjà que oaza congolais c'est normal. Merci beaucoup papa GG au rebondir na makambo papa na biso fumu auti koloba. Oui, merci maman Nangaï Moïsanja et vous avez fait intervention dans la souka parce que là il faut qu'il y ait un hôpital. Nakoloba Siko on a point de vue un peu politique par rapport à bande de connaissances sur Batu Koloba. Omoni maman Nangaï. Omoni Nangaï na biso. Oui. Par rapport au bateau yo
bande ko na biso baza na ba réseau awa bango makamba goma baza nango agité na sens ba komi kotinda biso et dès il faut tozala wana to soutenir nini fa de sito za la sima ya moto faut yebisa ba papa ipo alimboli mwa muke bien po tozala ba congolais oyo bazo tala kaka oyo likambo ekomi mais source bazo comprendre te pourquoi biso toza un peu réservé to boy na biso ko soutenir makambo yo et puis distraction oyo ezosa na Kinshasa na minute oyo jeunesse na biso azotumba partout mais bazo comprendre te que non le gouvernement na bango baza toujours lié na bato baki kotumba ba ambassade na bango. Répondez papa. Oui, merci maman Nangai. Omoni nde tolobaka. Merci à vous. Nzambe apesi biso surtout mayele. Pour ça la lucidité, c'est-à-dire tout ba komonaka, tout ça la clairvoyance. Bandeko bazo comprendre makambo te. Na ebité nde na ko expliquer bango lisusu. Na ebité ce que ça inconscience, ce que ça ba ça exprès ou bien te ezaka kende na lobaka tout le temps, ba servant na bango ezali aspirer na limiter sous bois na UDPS. Ba kunda yango na Muzole na Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Omoni Kongola bossa na mingi lelo oyo soko botali na kati ya UDPS et comment nango parti politique moko ya Kasai. Ba mubake baza wapi? Ba Albert Moleka baza wapi? Baza rali sous-souté. Ba to ba bossa na ke mokolo ba boma Lumumba parce qu'à l'époque Etienne Tshisekedi était ministre de l'Intérieur ou de la Justice, je ne me rappelle plus fortement. Ba mela champagne yena mobutu ba photo ezali ba image ezali ba mela champagne ba bomi Lumumba ba mela champagne moto akufeli muka. Voilà comment ba congolais bazali parti moko memi batuka na lokuta Kadiosha Makiona donc tout ya lokuta mais là on a ce qu'on a point de vue politique ne tozo zala noto landa ba information mosu na kin bazo tumba ba ambassade ba ni tout ça yango wana le ça les congolais lokola omoni sikoyo lokola ba kino wana to bado wana bango basangisi po bakendo sala ba acte wana ya vandalisme baza pona bango pouvoir omonde batiki bango mais soki zaki peuple atelemeli bango kaka na ndenge na bango moko bango bakoma kobeta peuple wana masasi ngala lobaka boy soki to bundelaka Congo ezate po moto mwana simananga zotindanga non c'est l'amour de mon pays le patriotisme ozo brûler na kati na ngai nazo ka mongongo ya Lumumba ndenge zo loba na kati na nga telema bundela mboka na yo. Nato bundela nini? Botala déjà devise ya mboka, justice, paix, travail. Trois choses wana déjà côté msaba congolais ba bando silikela ba konzi na biso wana. Justice, paix, travail. Est-ce que tu as paix na Congo? Non. Est-ce que tu as justice? Non. Est-ce que tu as travail? Non. Même kaka article 58 de la Constitution le dit que ba richesse ya mboka wana l'État a une obligation ya kokabolango d'une manière équitable à chaque Congolais. C'est-à-dire, ce qu'on a mis soso na yo, ils en a 10 misuni, ils en a 5 bana refozo misuni, mi balé. C'est ça qu'on appelle le partage équitable. Mais bateau nous soyons na pouvoir botane bazo s'enrichir mbango. Bon pourquoi ba mapangu le na Congo comme cher. Na mona ki le pango moko na lemba 2 millions s'il vous plaît. 2 millions. Mais je suis tombé par terre à cause de banani. Ba étranger wana nyo surtout baza na connivence na ba pouvoir na biso ba blanchir bango bambongo na bango le blanchiment des capitaux. Bango ba tozo sombaka. Pourquoi gouvernement na biso so baza ba gouvernement solo? Ba sala ka biso identification te, ba sala ka recensement te po ba congolais za nani ba pesa sur la carte d'identité. Lelo oyo le terroriste rwando-ougandais oba bundisa biso. Félix Antoine Museveni abina zoko utiliser sagesse na yo pour memela biso pe. Alors que Museveni wana azo benda babiloko za na kata mboka na biso na lac Albert azoko exploiter. Pour la connu qu'on a qu'à habituer, ça dit que au moins Félix Maloba Manoba que Batoine va candidat de l'étranger, bah ça va candidat de l'étranger. Yende Mutaza président de l'étranger, il est au service des étrangers. Bon t'as là à servir à bah étranger. Surtout si qu'on est en France té, qu'on est en États-Unis té, ayo kakabiso té, tobi na kenen en Russie, eh bien té, Poutine, azamabe, alingoya ko tuite élection ngai, afundi Poutine na mokimo malio Poutine ko pesa mu Congo. Nous avons des soldats il y a Russie na Centrafrique, bah fa na Bangwana. Pourquoi pas regarder au bisoté? Et puis tapotez s'il vous plaît. Et puis bisika nyonso yazo kenda. Ba accord na ya EAC, ba accord na ya SADC pour livrer ma belena. Ba to attend l'article 4 ya accord ya EACT.
Et l'équipe coûte article il y a 217. Et l'équipe en Moussika. Parce qu'il y a 217 que non, le Congo peut conclure des accords. Peut. C'est-à-dire c'est une volonté. Mais la carte il doit laisser se taire. Voilà. Maman l'a dit. Vous voyez? Maman l'a dit, c'est ça le problème. Donc, le vrai problème est Zalini Maman Nangaï. Au moment où l'Union européenne wana, au banani wana nyoso tubako yaka jamais na intérêt na biso. Bazaka na intérêt na bango, mais moto servi bango zane batuba na kati. Pourquoi ba député ba fandi sui? Pourquoi ba ministre bazo lobate? Pourquoi yemoko Félix azo lobate? Ah traité bazo bomba bana mboka, yende mutaza sortez des partis politiques. Sortez des partis politiques, peuple congolais. Bimana parti politique wana bandoki. Bato amitié mamabe, bato onyoko la bino, bango wana. Kongo izamboka we kozanga maite. Kongo izamboka we kozanga biliate. Kongo izamboka o bana bakola la libanda te bana mikie. Non. Eza mboka we kozanga biloko wana te. Kongo kozanga courante. Kongo kozanga misala te. Souvenez-vous, Mokolomoko Alain Moloto alobaka eloko moko boy. Alobi mboka o Congo eza mboka o na ba richesse nango. Moi avant botama déjà esi ba futela e classe biloko na kolia azana ndako na ye et puis azana musala na ezelaka ye. Ezelaka ya botama. Et puis maman o azo bokola mona na ye azo futa maloko na poto Alain Moloto alobaka eloko wana. Mais ce que ça la maté pour une inconscience ya ba congolais o bazali hypnotisé par le parti politique, deuxièmement les églises bâtiments. Ba passer on a tout bazaka na ba politicien bazalaka na pouvoir nyonso tout. Soka ba changer pouvoir bango tout ba kesima na bango. Donc sengeli na peuple congolais akoma na conscience que ngana zo souffrir. Bato wana baza mala potala bango nyonso tout bana bango nyonso batanga na poto. Bana bango nyonso bafana na ba poto. Mais bisonde na Congo wana to mela kama ya mabulu, bisonde na Congo bana tongo ti pokwa, ozaka monoko zo ka na ko bayaka ozo baye. Mais lelo oyo. Il est temps que le peuple congolais comprenne que tout un article moko na constitution ba benga article 64. Balobi au côté les mena motonio to congolais no ça na devoir, donc c'est une obligation. Ya côté les mena motonio so oyo azo kambabino par défi et puis oyo azako nyoko la bino to oyo aye ko pouvoir na ndenge ya mabe. Ça dit ngane na za awa, je ne peux pas soutenir l'armée nini ngawana. Je ne peux pas parce que bazo ya na même en français les mêmes causes produisent les mêmes effets. Aye kana nzela o musée to telemelaka et pourquoi même biso ba rwandais wana omoni nanga aza congolais soka yaki na ndenge na emoko soutien total mais lokola memi batu wana ba ugandais wana ba rwandais wana o pe bazalaka na Félix c'est-à-dire baza ba foufou de même mbadi, c'est tous des foufous de même mbadi, donc ça sert à rien ya kolongola moko kotika mosusu eza na Uganda eza na Rwanda. Papa GG s'il vous plaît. Mais n'a posé question, et pas de GG. Parce que non message là bas congolais tout ça ils a peuple il y a inconscient parce que tant que ça va pas malibana peuple mon babalinga malibana te tala bazo ma pona buzoba bazo comprendre bango le retour bazo ke kotumba ba pona makamoko oyo ke non président bango na kati makambo wana parce que non message pour wana erreur maman nangai nakoloba bona peuple congolais peuple nangai bandeko nangai Nasi sa papa na article tout de suite. Peuple congolais bande konanga surtout ba kinois parce que na kin balobi il paraît tout comme déjà 15 millions. Botika ko confondre makambo ennemi na yo ezali ba député, ba sénateur, ba ministre, président de la République Tshisekedi. Bango wana nde ba ennemi na yo. Tika ba ambassade wana kimia. Parce que soki mboka ezana kimia, mboka ezana mokonzi ya solo, ba ambassade ale ko sakana na biso te ponga na tuna ka question moko. Pourquoi tozala ba ambassade belé na mboka na biso plus de 190 ambassades alors que biso to na pasi ba ka osunga biso te. Bomoni bango, botala bato Monisco. Pourquoi Tshisekedi a bakiseli bango une année alors qu'il fallait bakenda depuis 2023. A auto bakiseli bango sur une année oyo, il y a 2024, a bakiseli sur il y a 2025. Bomoni lobby tango kama ça c'est bani na Goma, ba bisu moko ya sika et koti na Goma izu bato na bango ya Monisco, bakenda bango ka na Rwanda. Voilà peuple congolais et si il fallait tout comme conscient. C'est-à-dire, il est temps que la révolution populaire et salama. Opération Toebindaku. Sala cocktail molotov na yo ba mitu kana ba ki to pata ngezo le kaka bambaka ngo tumbaka bandaku na muya ya zaka ndaku na bandal. Pona baba fana na bandal. Muya ya na ndaku na bandal. C'est-à-dire bobandi ko landa bango moko na moko ba pakata mbango. Siko tamba ko bima, ba ye a pa na biso ba diaspora, ne place biso to récupérer bango bien. Donc, boti kana bino ko ko to ambassade ya Rwanda to et ça, dans le côté. Merci.
question. On a posé question, maman. D'accord, papa. Après, tu fais ça, maman. SK. Oui, on a posé la question par Ndeko GG. Ndeko GG, question à mon vite. Au lobby, en gros, vraiment. Ndeko GG. Merci, papa. Nangazana Barwandé, Nengemo Moussa qui n'a Barwandé, d'accord. Les politiciens na biso pe bazana bango ba tête ba travailler bango pe pour na Félix. Maintenant solution ezali nini parce que rapport pe ba marche to sali na mbula na hiver na ni to sali. Ceux qui sont organisés to sala mo invitation to attaquer na Congo ba inviter lokola ba Sandra baza ebele. Po ba ke no kufunda biso kuna. Siko yebisanga yi to sali marche na Kinshasa ba misi minduki ba bomi population ba lingi te muta marcher ba kangyo ba ke ko violo na mwana na bana mibali. Yebisa biso solution zali nini? Oui. Soulèvement populaire. Solution papa n'a peuple mokonzi. Na auto bano awa soulèvement populaire, c'est-à-dire l'article 64. Oyeba eza devoir. C'est-à-dire soulèvement populaire. Marche ko changer nango sur le côté papa na to marcher trop nga bandi ko marcher na poto kala na bana na amitié. Populaire ko sala ngo ndenge ni s'il vous plaît. Mais yango papa. Soulèvement pour conscientiser peuple wana. Peuple aïe. Oui, pardon papa, na ça. Papa, na ça. Bon, ça ka 1 minute na ça. Soulèvement populaire yango nini. Au moins ndenge population zo telema pour que le tumba, au lieu tumba ba ambassadeur, au tumba ba ambassade wana. Mais abandonner la bande ba konzina biso ba benga soulèvement populaire, aussi ba mabanga. O bo ki o azo leka soki na nzela chango, bozo bamba mabanga ba cocktail molotov bitu ka. Yango ba benga soulèvement populaire. Voilà. Ou alors un mois moko ya mapinga, papa moko ya mapinga azui makasi le roi Ibrahim Traoré a renversé le pouvoir ya Fati à partir à Kinshasa. Au moins la guerre wana na guerre c'est côté les mains. Et côté les mains papa na ngai. C'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'on appelle le soulèvement populaire. C'est ça botika na bino. Botika na bino, ça dit, au moins lelo, solution liboso na ngana mona ke Tshisekedi na patriote, abenga na ba tuti nyoso Rwanda, Uganda, Kenya au bana kata Congo. Ba banque na bango tubo kangango, pourquoi ba ça ngote? Pourquoi vous ne faites pas ça? C'est sont des complices. C'est bon pesa bato maloba, ba développer baloba. Ah, maman, c'est pas mataka, beaucoup de mutazo loba, ko pesa mutu mususu. À répartir maloba. Mais botika, oui, mais pas outi retour na question. Mais botika na question na répondre. Ya to ça la boulot. Ah. Oh papa, ça dans le boulot, continue boulot alors. Oui. Oui. Mais c'est là papa. Y'a babo maman mo isanda. Omoni ba discipline otozo linga to kotisaka na mboka na soki un jour moko na biso akoza bokonzi e bandaka pe na ba panel. C'est dire okuta muninga zoloba. Tikela muninga to. Soit discipline, tolérance. Eh papa nanga, na tikina ngai. Merci, bonne journée à vous. Oui papa, j'ai ça un problème exacté. Au répondre papa il pose la réponse là. Alors problème est que ba kinois bazo ko ambouyer bango baza peuple moko baza ba inconscient. Donc na bango pe bazo ko accompagner batwana bo sutuka pe Félix 18 ans. Félix a facilité kaka na koloba wa olongwate. Alors papa na biso futu fois bakisa maloba o lingoloba. Bon, merci ma Nicole, na clôturer parce que l'air est exact. Nangina lo baboué. Au moins bande konyos ba lobby bien. Na Congo tokoki ko zala utiliser te na ba politicien. Ba bimisaka peuple na balabala pour intérêt na bango. Soki peuple azoye ba valeur na yete, ma Nicole toko zala boye, toko zongaka na ba problème des années, il faut peuple ayebake ko bimisa oyo mutamba bimisi bango eza pona pouvoir na bango na Félix. Biso tokoki ko soutenir Félix te. Tokoki ko soutenir ba soda na biso te. Tango musée amemaki ba Rwandais alobaki nini? Alobaki peuple bo bima bo bengana ba Rwandais. Félix e bonga ba la peuple ke tokende to bengana ba Rwandais to ko na Rwanda wana biso toko soutenir bango. Mais soki e komi pona intérêt na bango ba grimacer batu pona bango batika na pouvoir wana ma Nicole tozo sala eloko te toko zonga kasu année prochain toko zonga sous année prochain toko zonga ka solution ke zalate parce que na mboka wana opposant azalaka te pe ba politicien bazalaka te nyos balia kanasima ya Kagame na olo bango chaque fois ni opposant moko abundelaka peuple babundelaka babumu na bango alors ngana yo il faut toyeba yango na banakin
tobima pona intérêt na biso tobengana même parti à IDPS, même parti au MLC, même parti au INC, même parti au Nyonsa Mike, yaba Olenga Nkoi, yaba Nani, yaba Fayulu, mutu moko te aza pona peuple. Yangwana na sengi na peuple abima pona mutamba teke alobi na eke ba kende ko sala marche pona ko soutenir non. Tobima pona tozwa solution ya Goma na ba guerre pona esila. Tozalaka na départ na arrivé. Biso to banda départ ti lelo arrivé et à la raté. Wani komi théâtre. Na ba na peuple congolais na Kinshasa, bobima pona bosi sa guerre. Bobima te pona ba intérêt na bango après ba sala dialogue na ba nanga ba yo kanali. Biso to songa suna solution wana susu. Wana ekelekate. Ya wana na zana mingi te ma Nicole, tobima pona intérêt na biso pona tozangi mai courant social éducation respect tozonga nango na tangu ya Zaire. Tobima te pona ba intérêt ba Fayulu, Muzito, Bemba, Félix, bayoka na bango biso to tikalaka ba pauvre non. To si sa solution oyo ndenge Soudan, Mapa et Mataki, ba Soudanais ba bimi, bazui solution. Uganda, pays wana eza ko boma biso, Rwanda eza ko boma biso, Zambie, tout bato baza autour baliaka pona RDC. Il faut to clôturer ba frontière nyonso, to bengana bango tout tozo respect na mboka wana soki boyete to kozonga kaka na ba problème yangona nangina lo baye ya suka IDPS et trahir RDC longtemps na 2011 ndeko moko boye atikalaka mutakala na Afrique du Sud akita na RDC akolala na parlement IDPS ya papa Kisekedi ndeko wana alobi boye alobi ba ndeko nanga ba diaspora makam na moni na IDPS awa oyo bino bolobaka yango te. Papa Kisekedi asolara na ye na Ruberwa na kamere bayaka awa mama Marti ayambaka bango a servir bango ba mai. Donc inge bake ba Rwandais basana bango supporté par IDPS depuis papa Kisekedi parce que ndeko na susu oya Belgique député Laurent Louis akita na Kinshasa ayebisa ngai na Londres awa alobi ke papa Kisekedi azali na résident surveillé te. Ezara théâtre batia ba brique batia ba brique na ba bambou ba brique na ba bambou balobi ke résidence surveillée Lukuta mama Marti alambela bango biloko kolia ba soda wana oya ya Kanambe apesa bango loso ba mafuta yo za na résidence surveillée mais ba politicien wana yo mutu olambela bango enyo bake UDPS azali propre trahison ya RDC. Yangwana na mingite na suki wana ma Nicole. Merci beaucoup papa Foutoufwa, papa Riki na London, bravo, analysez bien. Na zongo na bande bozo tindelanga bolobi ke Kinshasa batumbi ambassade tout wana ya Rwanda, Amérique, France. Est-ce que Zamba liboso année passée bozo se rappeler que non, basala ke loko wana année passée. Est-ce que bozo se rappeler? Bozo la famille tapote s'il vous plaît avant d'appeler sa maman SK. Bande kolangai, est-ce que bandeko oya ya IDPS, ba militant IDPS, ba tumbaki lisusu te année passée ba série tozali na Coupe d'Afrique, oui ou non? Donc peuple na biso nde bozo comprendre de l'autre côté. Bon mona kaka ba autorité na bino ba koyo pepisa bino koloba na bino que non, c'est bon, botika parce que esi bosala rango. Soki bozo bimande papa na biso alobia wa, yango nazo ba ke ba kino oyo bozo memaka mboka na bino na ba distraction. Tant bien bobima pon tozo zela bino tant Félix a rechanger constitution tozo zela bobima siko libanda est-ce qu'il a protéger bino to ba obamba bino ba gaz est-ce que lamba liboso pourquoi ils se répéter et loko nini oyo ezaka na solution te et loko nini oyo ezaka na solution te zo répéter alors so bozo comprendre que bazo utiliser bino eza mawa mingi et puis bande ko oya ba tribu bazawa ezo ko arranger bango ba oyo baza ba fana quit bawe pe baza tribal bazo ngaba battre la pouvoir na bango mais boko utiliser bisoté notre sœur a uti ko komelanga ke soki to ko soutenir ba soldat la biso ko cotiser pour na bango en tout cas ngai pour na ko peso réponse directe pour nga déjà non Jean-Pierre Bemba bazala ki ministre ya nini ya la ministre intérieur alors bambongo ba futa pour na ba soldat na biso ezala ebunga basoda na biso mbongo ezobima budget ezobima ebele pour la basoda na biso mais kaka ba politicien na biso moko mutu bazo yiba mbongo ya basoda ya FARDC
soki baza na souci ya mboka na bango bitumba esila comment bakoyiba mbongo ya basoda na bango oli batia basoda na bango na condition moko ya malamu batia FARDC na condition ya malamu ebele ya mboka voilà ministre ya défense la famille tapote s'il vous plaît tous 325 personnes pourquoi yo ministre ya défense ata mouvement mon côté ata loko mon côté totikali koyoka kuna tina ndenga longwe tata wana pendant 5 ans et puis bambongo badai ko bima ya FARDC jamais ba komisa yango et puis ndenge za wana ba ministre ozo bambongo ebele ba député ba ozo bambongo ebele FARDC azo futa mate mais est-ce que bino moko nde mutu boza ba complicité bitumba na ya este to boza vraiment na souci bitumba na sia ngai tant que tu comprends déjà j'ai ya politique ya ba décola biso oyo baza ba traître bazo travailler na ba binemi ngai na koya ko cotiser te pour na FARDC je suis désolé parce que ceux qui baza vraiment na souci à FARDC déjà l'état il faut la sa volonté wana total bango po biso toza peuple soko lobe opesa 50 €, lobi so opesa alors pourquoi tu opesa alors que bango ndem tu faut ba laisser peuple baza na volonté te baza na souci te donc baza na bango ba complice bazo bomisa bana batu pour rien so bozo landa ndenge ba résistant biso batu tozo koloba na bio tozo fungola bino misu ba congolais bo comprendre j'ai o ba politicien na biso bazo sala yo za ministre de la défense budget ya armée oso senga mais ndeni ba soda bazo vivre la condition à passe est-ce que bolingi bitumba na est et si là to boza ba complice question na docteur Tuni na si bande ko la biso baza na panel là bo répondre maman est-ce que fungola micro maman. Merci beaucoup maman Nicole. En tout cas, na sepende na mati na panel nazoka na moi ba maman ba mati mingité. Na maman na maman l'a dit. Maman l'a dit. Ka ba papa mbazolo ba. En tout cas, voilà biso vraiment ya ba maman et mata. En tout cas, na sepende mingi. Bonjour la panel Mobimba. Mes respects na ba papa. Est-ce que na koko iba yo moins 30 secondes? S'il vous plaît, soyez bandé ko ba permettre. Non, maman songe. Non, nazana mon message à urgence na ina pesa. Soko linga te problème. Maman. Non, c'est là pardon. Maman Eska. Oh, accordez maman songe. Oui. Voilà, accordez maman. Merci. Merci mbote na bandeko nyonso na meki kolanda mwa muke obanda da ko lobela likambango mais soki bo permettre koyoka makanisi mususu ezala mabete. Na Kinshasa na minute oyo trouble bandi bazo panza population azo panza ambassade immeuble oyesika ambassade ya Rwanda ezali c'est vrai eza ba politicien nde babimisi bango ou eza ba politicien nde baza na sima pona ba intérêt na bango ndenge na yoki mama Moisanza aza koloba. Mais to comprendre que toza na situation oyo peuple congolais nyonso aza na ras-le-bol ya makambo ezoleka na mboka. Na occasion wana ekoki aussi ko profiter que population azwa courage ya kotelema ko profiter na sima wana na utolanda live wana ba mati na 3e étage esika oyo ambassade ya Rwanda ezali po babandaki na se et bauti ko matsa bango apparemment na 3e étage esika ambassade ya Rwanda ezali pardon et actuellement bazo panza ambassade ya Rwanda na banzi bisono sotoyebi situation ya mboka ndenge ezali message nino tokoki kopesa peuple pona ko motiver ekoki ko bandaka ndenge bandi ndenge babimisi bango mais par rapport à réalité to par rapport à situation ya mboka na ba message bokoki ko passer ekoki aussi ko changer point de vue ya population. Merci.